Ce qui te comprendre islam te komi ebele na mawana yo. Oko kitabola moyo kitaka na mboka oyo basimbi islam. La communauté musulmane de Mbanzangongo dans la province du Congo central a célébré avec ferveur et recueillement la grande fête des Tabaski le mercredi 27 mai 2026. Cette célébration dirigée par l'imam Nzui Kivango Ramada, conseiller théologique de la province du Congo central, a rassemblé des fidèles venus de partout pour commémorer un événement fondateur de la foi islamique. La journée a débuté par une prière collective solennelle à la mosquée centrale, suivie d'un sermon de l'imam Nzuki Vangu qui a insisté sur les valeurs de partage, de solidarité et de dévotion. Allah komisa kibiso na mokolo oyo ezali mokolo ya lokumu. Mokolo oyo nzambe apesa ki examen na prophète Ibrahim, Abraham alayhi salam, pe na mwana na Ismail alayhi salam. Na bango mibale nde balongaki examen wana. Tango oyo papa abengaki mwana na ye, alobina mwana na ye, ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka, e mwana na ngai ya solo ngai nalali na loti ya ndoto ke nazali kokabayo mbeka na epai ya nzambe. Tala na nomoni mobeko oyo ndenge nini yo jichango koma na ndoto nyonso tu ya ba prophète tozwaki ezali révélation. Mwana na ye pe azongiseli papa na ngai ya abatif al matumar, papa sala lelenge oyo nzambe a recommandé yo. Satajiduni insha Allah minas sabirin, okokuta ngai ya solo nazali parmi ba patient nzambe papa na ngai sala lelenge nzambe atindio. Ndio moni mokolo wana lobi ya Arafa 9e jour ya sanza tozali ya Zulhijja, biso ba musulman ya monde entier bayo bakendaki pèlerinage 10 premiers jours oyo ya Zulhijja oyo ezali 12e mois ya calendrier lunaire tokendaki pèlerinage bayo misu basalaki umra bayo batikalaki na baesika na bango nde lobi 9e jour tokangaki carême, bien que tobandaki yango depuis premier jour, mais oyo ya lobi ezali carême oyo ezalaki musulman koki korate na yango te. Nde moni mokolo ya lelo nde yeli biso mokolo ya fête, mokolo ya kobonza, mokolo ya kolia, mokolo ya koremercier nzambe na mayo ya salaki na papa ya bandimi na prophète Ibrahim na ye alongaki examen na mwana na Ismaïl. Cette fête, souvent comparée au Nouvel An chez les chrétiens par son importance spirituelle et sociale, rappelle les gestes de soumission absolue du prophète Abraham à Dieu. Dieu a décrété chez les musulmans un mois de jeûne. Alors justement, après le dernier jour de jeûne, c'est là que les musulmans fêtent la fête de la fin de Ramadan. La fête de la fin de Ramadan. Là, c'est Eid al-Fitr. Et maintenant, nous avions eu 10 jours de jeûne encore, juste pour que nous puissions commémorer cette journée-là de Tabaski. Oui, yango ezalaki Ismaïl, ezalaki mwana na bango ya liboso na Nabi Ibrahim, banda di douali fi da'wati la tawhid. Na sima ya kote na kati ya mboka na ye Babylone, ancienne appellation, lelo Irak, tango ateyaki, ayebisi papa na ye, papa na ngai bozali kosambela bikeko ya solo bokomisi bikeko banzambe nzambe alala kate ya nimba kate nzambe ezali Allah oyo akela mapata sambo na mabele sambo pe nzambe nde ye akela bikela mobiso esengeli bato ba sambela nde peuple na ye ko uta mokonzi na bango na murus basaki likanisi ya kobwaka prophète Abraham katikati na moto kimelo sama nzambe likolo na ye nzambe na sima ko protéger ye ya narukuni barda wa salam ala Ibrahim moto zala kimia pe zala malili likolo ya ntoma oyo zala malili pe zala kimia moto kozikisa ete ndeko bimana ye na kati ya moto mwasi na ye Sara na mwana ya ndeko na ye Lot pe ndambo ya peuple ya mboka na ye bandimaki na ye pe bazwaki nzela na bango suma rahila ila uril kaldanin bakendaki na mboka oyo uril kaldanin na sima na yango bayaki kozwa nzela na bango bakendaki na Haran e na sima ndenge bakendaki na Misra kokoma na bango na Misra nde prophète Abraham ayebisaki mwasi na ye Sara alobaki na ye in hazal jabar an ya'lama annaki ukhti fayaghlibuni alayki ya solo zomona mokonzi oyo azali na bizaleli
ya bakonzi oyo bazalaka kobotolaka bato basi kosalaka basi ya bato mabe soki ayebi ke yo ozali mwasi na ngai akoluka asalanga mabe na miso na yo mwasi ekozala malamu te fanisalaki soki atuni yo yebisa ye anti ukhti yo ozali ser na ngai fainaki ukhti fil islam ya solo pe sara ozali ser na ngai na islam parce que na se ya mokili oyo bamusulma bazali te sauf ngai nde ya liboso epuis na yo mwasi na ngai etango mokonzi wana ayaki atuni prophète Abraham oyo nani prophète Abraham alobi oyo ser na ngai alabi safa yo lala kote na yo ser na yo lala kote na yo ena sima ayaki ko inviter Sara ayebisi bato na renseignement boy bisa aya na biro na ngai wanabi Ibrahim makana haluhu prophète Abraham na ngonga wane singela ke sala nini ase confia ke pa ya Nzambe kanisa yo mokonzi abenga mosi na yo ya kitoko pe akabodi bino bashamu abengisi ya inviter na biro na ye makamoni na ko sala na mwasi nde prophète Abraham wa huwa qaimun yuswali atelemaki abani ko senge pa ya Nzambe nde tango mwasi na ye Sara koti na biro ya mokonzi mokonzi atelemi pona kende ya simba Sara ala paralizaki ye makolo na ye nzoto na ye mobimbezo ki AVC faqala id'a ilaha li wala adruki nde ayebisi Sara alobi mwasi senge pa ya Nzambe ya bikisa ngai pengai na zaki na likanisia ko sala mabete Sara asali doa azongi malamu summa sani ya deuxième fois encore pour que simba Sara sala mabe Nzambe a paralysé encore au ashadu plus que ndenge asala ki liboso fokola ndesengi su Sara albi senga epa ya Allah oyo sambelaka ayukanga mawa Sara senge epa ya Nzambe nde ayaki gozo Hajara apesi Hajara epa ya Sara albi bozo Hajara comme cadeau mwana na ngai ya ndako na ngai au ngana zali roi zo mwana oyo servir parce que mwana azali servante monene asambelaka Nzambe makasi zo Sara bokenda naye nde Sara azwi Hajara tango babani ko kena Agar bakeko kuta prophète Abraham wa huwa qaimun yuswali azali toujours debout azali ko adorer Nzambe alabi Nzambe sali sangai batela ngai na examen o pesinga ya mokonzi ya boy batela ngai cha protection na mwasi na ngai nde prophète Abraham atala Sara atushe na loboko tango baluki atala bo Sara na Agar nde toma Nzambe atuni Sara maiham abi Sara ikambo nini ekomeliyo makambo nini eleki kuna fakolat nde Sara ebisiye rada kaidal kafirin finarihi rada Allahu kaidal kafirin finarihi alabi Nzambe azongisi plan ya ba mekroyo kaka lolenge bango bakanisaka kosala baumbu wa Nzambe mabe nde Nzambe azongisi lié Nzambe paralysé à chaque fois bandako luka kwa kosimba ngai nde na sima wana pesi ngai cadeau ya Hajar nde tango babandiko kenda Sara senge pa ya prophète Abraham abi prophète de Dieu est-ce que koki ko senge pa ya Nzambe te obala mwasi Agar la Allah parce que suwana ngai ezali eke ngai mwasi na ona zali ko botate Nzambe apesa bino bana na kanali ya Hajara nde prophète Abraham na permission ya Nzambe abalaki Agar petango akomisi 86 ans Nzambe ko pesa ye mwana na kombo ya Ismaïl. Selon la tradition islamique, Abraham accepta de sacrifier son fils Ismaël sur l'ordre divin avant que Dieu ne substitue au dernier moment un animal pour l'épargner. Bonne fête à tous les musulmans et musulmans du monde entier. Eid Mubarak, machallah. Vraiment, Allah nous a facilité d'arriver à ces jours. Eid Mubarak, ça c'est la grande fête. Donc, comme les chrétiens disent bonne année, chez nous la bonne année c'est cette fête ici. Ça fait référence à la journée où il y a eu l'événement pendant que le prophète Ibrahim, qui s'appelle Abraham en français, voulait égorger son fils, tout ça est dit remplacé par une bête qui était venue du paradis. Donc, par rapport à cette journée-là, et les prophètes Mohammed nous ont recommandé de fêter. Donc c'est juste ce qu'ils peuvent retenir. C'est une grande fête. Donc en islam, parmi les fêtes que nous avons, mais la plus grande fête c'est celle d'aujourd'hui, qu'on appelle communément Tabaski. C'est la journée où on égorge. Donc les gens qui ont des moyens doivent égorger. En tout cas, c'est en recommandation de Dieu lui-même. Celui qui a les moyens, qui ne fait pas égorger, commet un péché. Tango aboti mwana na komba Ismaïl est-ce que Sarande atindi na prophète Abraham ke chasse là bengana Agar batu lilokuta monde entier église moko te bayebi mokolo oyo ezalaki ba mikolo oyo bango bayebi yangote Islam nde tangisi na Coran Nzambe nde atindaki bango fa safara ma'ahuma
min amrillah au bi amrillah na recommandation nzambe nde nzambe atindi ye zwa Agar zwa pe Ismaïl bo déplacer bino mibale bo kende na vallée ya Maka kuna nde nazo bimisa ebele ya ba musulman après Sarah kotikala na Kana na mabele ya Palestine kuna pe na kobimisa bato ebele nde prophète Abraham azis Agar adina mwasi na ye bakei titango bakomi na wadi Maka nde sika tika kibango fitaatillah kaka na recommandation na obéissance ya Allah nde asenga ki epai ya Allah dua oyo na suratul Ibrahim 14e surat nde prophète Abraham asenga ki rabbana enkolo na ngai Allah in yaskantu mizuriyati natiki descendance na ngai ko huta descendance na ngai ko huta libumu na ngai mokongo na ngai mwasi na mwana ya ngai na bimisi natiki bango awa kaka na obéissance na yo na ndenge yo senga ki ngai zambe eloko natiki bango awa rabbana li yukimu swala po batele misalo sambo pe yo prometaki ke ko bimisa baumbu ebele na bango natiki bango na esika oyo waj'al afaidatan mina nasi tahu ilayhim pesala ke mitema ya bato se pencher vers eux warzuquhum min samarat ala olaysa bango yondo koki yo molaysi ya solo la allahum yashkurun. Cet acte de foi et d'obéissance est au cœur de la célébration, symbolisant la confiance en Dieu et la volonté de se dépasser pour lui. Tosengana nzambe Allah acha biso te tozala parmi ba ingra nzambe sa se tozala parmi ba bazaka ko remercier bola mu nzambe azimi ni matila o uti kati ya bola mu ya Allah biso ba musulman de toyebi ke tozayina basanza ezali sacré ngonga ko sala bola mu ebele ya ko kanga karem to kangi ba karem to kanga ki ba karem to telema ki na butu to leisa ki bato to sambela ki na bangonga na yango esengeli to continuer na bisaleli oyo wana wala manafadal ma lazikana ma'ahuma tango mai esili nde mwana ya bebe abandiko lela soif ezuye makasi wasante umuhu nde Agar tala croyance ezalaki na ye soki basi lelo ko banda ko finga même mobali na ye tika ko déranger ngai papa na ye banda kendaki bitambola tambola bien que papa kendaki pona ko luka pona ye na famille na ye fa yanzu bilala chabiso musika na makambolo lenge wana Agar na croyance amati baina Safa wal Marwa o etikala suna bato bake pèlerinage ba mataki comme matangomba ya Safa wal Marwa nde Agar mataki avec foi avec crainte d'Allah azako senge pa ya nzambe Allah kitisela ngai bolamu na symboli elenge pa ina nzambe otikanga ite otisanga sonite otisama umbu na prophète Abraham sonite tela biso bolamu tala mwana provision esili mai esili biso awana kozwa mai wapi fabaha sallahu al-malak nde nzambe atindaki anja ye abeti akeko toucher makani ya Zamzam nde mai ebimaki nde esika Agar kitaki akuti mwana na ye nde asepelaki makasi pe akomisaki nzambe makasi na mokuse nde bato Juruhum bayaki kovanda wana balobi esika li anna lohadiya asbahama parce que esika oyo mai ebimi nde ezalaka malamu mpona kovanda bokosala bilanga bokosala élevage bokosokola bilamba survie na bino ekozala malamu vie socio-économique ekoki même kozwa avantage développement po mai ezali vous pouvez cultiver bokosala nde bato bayaki kovanda esika oyo wana na bango bazalaki ba arabe te bazalaki ba mustaarab ta'alama Ismaïl lughata al-arabia kuna nde ayekolaki langue arabe watazawaj nde ayaki kobala pe mwasi kati ya bajuruhum metango bali mwasi na ye ngonga na biso esili na sima papa na ye prophète Abraham ayaki ko rendre visite tango akomi a rendre visite atala mwasi mwana na ya bali papa bokilo aye na ndako apesi mwasi mbote atuni mwasi boni bino mbala moko mwasi abandi kofunda ndako na ye abandi kofunda mobali na ye abi papa ndako ngana kota na ebite olibala ya ndenge nini mikolo tozolia misunite mobali nanga kendaki shasa ayakatana elokote tozolia malamu te banda kofunda ndako na ye banda kofunda ndako na ye de prophète nzambe atalia ebisi ndako na bino ezali kitoko mesoki mobali no aye yebisa ndako ezafuma kitoko na sepel nango mende bobongisa rideau na bino bo changer yango nde mobali petango ye Ismaïl prophète de Dieu a comprendre atuni mwasi makamoni elekia abi papa moko akotala biso papa alobini apesi maloba papa alobaki abini elekaki awo tango yata habité apesi ngambote nde na expliquer yeti tala ba chasse ngo mikolo yo moko ta abi wana prophète de Dieu nde papa na ngai bokilo na yo prophète Ibrahim alayhi salam et le col à l'obi boy donc ça y onde mutu osala kanga mabe osala nga mabe désolé moi si ngai na divorcé na
na sima ko divorcer nae nde akiko bala mwasi mosusu na mwasi wana nde abotaki 12 enfants oyo bazalaki bango nyonso kanuru usal qabail bazalaki bakonzi na place wana bana 12 ya prophète Ismaïl ba Yabut ba Kedar oyo bato mangomba msuba okumisa Kedar bakumisie ba ebite nzoka deuxième mwana nde ya prophète Ismaïl nde abotaki bana ebele ba Mishma abotaki bana 12 bazalaki bakonzi ne sika wana na mukuse nde omoni to zongi moke poto sukisa na sika prophète Abraham iz yarfa Ibrahim lukawaida tango bazalaki ko tombola ba makonzi ya maka ya kamba nde bazalaki ye na mwana na Ismaïl tango bazo sala makambo wana nyonso 13 ans et demi wana Isaac azalaki te donde ba biso kala likambo alliance zaki na Isaac tete makambo tango zo salama Isaac na robota mite Isaac ayeko bota mana sima 14 ans après nde Nzambe ayeko pesa prophète Abraham tango ko 100 ans nde ayeko pesa na libumu ya Sarah ya banda ko bota lisusu te mwana na kombo Isaac d'ailleurs Sarah boyaki ko ndima lobite ngana komi déjà stérilité avancée pour ça ninga trop et aussi mbali lisusu te ba ange ba ebisi ya tanjibina min amrillah est-ce que lingo douter na mibe kwa Nzambe to kena Sodome Gomorrhe to bomamboka place Lot azali parce que bato bakomo sangisa mibali na mibali nzoto basi na basi to ebisi osobota Isaac nde ayaki kobota Isaac na Ismaël ekari ya 14 ans. Cette fête a également été l'occasion de renouer avec l'esprit d'unité et de paix dans un élan de fraternité transcende les différences. Tabaski ezali fête ils a recommandé pour les musulmans bakata ebwele recommandé par là. Ramadan ezali mwana biso oyo to senga ka bolimbise pa ya Nzambe. Ko to kangaka karam to sala ka sacrifice lokola yende mutakela ki biso. Nous sommes des musulmans to ebaka kana Nzambe asala ki biso pona ko adorer. Et acte d'adoration ya makasi ezalaka Ramadan. Nena suka Ramadan nde to sala ka pe fête. Bande ko bazotala ngai to bengi bango po na musulman bolingo eza ko banga Nzambe eza to bengi bango baya to sanga na place moko to sambe la place moko. Être musulman c'est une grâce. C'est Dieu lui-même, moi je comprends que c'est Dieu lui-même qui sélectionne qui peut devenir musulman ou pas. Parce que normalement tout le monde serait musulman. Tous les prophètes de Dieu ont été musulmans. Parce que islam même en français signifie soumission à la volonté d'un seul Dieu. Bon, en réalité si nous avons un seul Dieu, pourquoi il y a autant d'églises? Pourquoi? Il fallait que nous puissions avoir seulement une seule église, nous prions tous dans une même église. Mais les divergences, les gens veulent se faire de l'argent, ce sont des boutiques aujourd'hui, c'est comme cela, il y a plein d'églises. Mais être musulman, c'est une grâce, parce que nous avons une connaissance, sinon des connaissances que vous ne trouverez ailleurs, mais plutôt que vous ne trouverez jamais ailleurs. Donc voilà, moi j'invite aux gens à qui Dieu peut, ou sinon Dieu touche déjà leur cœur, qu'ils viennent nous rejoindre. Nous sommes musulmans, nous ne sommes pas comme les autres, on venait pour la mabonza, venez pour voyager au Guinée-Poto, non, ce n'est pas ça. Que les gens viennent pour le salut de leurs âmes. Conformément à la tradition, des sacrifices d'animaux ont été réalisés et la viande a été distribuée aux familles, aux nécessités et aux voisins, renforçant ainsi les liens communautaires. Donc obima na biso to bongisa croyance na biso to longola makanisi wana ke Isaac banda osakana na Ismaël Isaac atika lo mona enfance ya Ismaël te et puis Sarah tenda lobaki na prophète Abraham ke chasser moi sina mwana jamais et puis to kota te na maloba oyo babangomba msuba koti na yango Nzambe nde akoki na bango balobi te prophète Abraham abima kina likangwa uzubillah tout ça la musique na maloba ya bato aboy po Nzambe alobi oyo akosenga bolamu pona prophète Abraham Nzambe akobenirie oyo akoloba mabe pona prophète Abraham Nzambe akomodirie ezali malobe uti na bamangomba misusu parce que bayebi nani te azali prophète bayekolengo na français kaka prophète messager bayebi te qui est prophète de Dieu ndio moni mangomba misusu balobi prophète Noé alangwa ki mwana moni motakala na auzu bila Nzambe acha biso musika na bamaloba lolengo prophète ya Nzambe alangwa plus loin balobi prophète David azwa ki travailleur na ye atindie na guerre pour kufa a remplacer moi sinaye auzu bila Nzambe acha biso musika na maloba lolengo plus loin balobi prophète David akengela ki moi sina kikozo auzu bila eza kozanga connaissance tokaka lokute bato balingi basambusa ba prophète ya Nzambe prophète Daoud oyo
moye bandaki ko toyete bandeke bazo zipai prophète David azoboma lion na âge de 13 ans nde akenda ko kengela mwasi na kikozo ala yo kabiso mawa biso tozali ba musulman to arrêter que Ismaël mona liboso yende balinga ki ba pesa mbeka nde nzambe répondaki prophète Abraham alobi olongi na examen na pesa ki nayo na mwana nayo nzambe apambola bino e bozali ko bota na pamboli bino bozali ko bota ba musulman tala le monde entier Chine bazako fêter États-Unis bazali ko fêter oza été parti moko tétété Irak Iran Soudan ba continent na lobi monde entier. La communauté musulmane de Mbanzangongo souhaite à tout musulman et non musulman une période de bénédiction, de joie et de prospérité. Que cette tabaski inspire à chacun le sens du sacrifice, de la générosité et de la foi. Et nous appelons toujours les gens à croire en Allah, par c'est l'unique vrai Dieu, c'est l'unique Dieu que nous devons adorer nous tous. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu, comme mon frère vient de dire. Alors pourquoi avoir plusieurs églises, plusieurs enseignants? Parce que l'ordre établi par Allah, personne ne peut le dévier. Il n'y a que l'ordre en islam, il n'y a que la vérité en islam. C'est l'islam qui adore le vrai Dieu. Parce que lorsqu'on demande à un musulman, vous adorez qui? Nous vous dirons, nous adorez l'unique vrai Dieu, celui qui est invisible, qui a créé les cieux et la terre. Les gens ne croient pas. Mais quand quelqu'un vient dire, voilà, adorer ce messieurs ici qui est en train de manger, les gens croient. Parce que est-ce que Dieu peut ressembler à un homme? Non. Hazama Allah mwala yo Allah bisawab. Ndemoke ezalaki pona ko komisa mokenga na ekoli soki erreur eutinanga mena simbi ba verset ya Allah na ba maloba ya ntoma. Nzambe asalisa biso andima iduna biso achela biso bolamu rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim rabbana inna zalamna anfusana zulman kaseera fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indik warhamna innaka anta tawwabur rahim rabbana inna nas'aluka tuqa wal afaf wal ghina wa nas'aluka rizqa tayyiba wal ilma naf'a wal amalu mutakabila. Ko tozali faible to tandi maboko na biso mibale epai na yo to senge epai na yo nzambe Allah oyo soki to sengi yo oyokaka soni po zongisa maboko mibale ya bandimi soni ko to senge epai na yo olimbisa biso masumu na biso mayo to sala kipe mayo to kanisi kolo peto la biso yoka biso mawa nzambe olobi mwana nyoso Adam azali musumuki ya malamu wazonga ke epai na yo kolo to zongi epai na yo peto la biso yoka biso mawa limbisa ba masumu na biso kolo to sengi epai na yo otika biso te ba ignorant opia biso connaissance otokozwa nango profit nzambe Allah to sengi epai na yo okeli biso pona paradis e santu pona to adoraka yo nzambe obombela biso paradis na yo santu to sengi epai na yo nzambe Allah otia biso mosika na moto na lifelo otia biso mosika na bitumbu na moto na lifelo kolo oyo kabiso mawa olobi bato ya malamu oyo basengaka yo paradis pe basengaka mokili nzambe oyo kabiso mawa tozala te bayo balulu mokili kasi nde tosenge epai na yo nzambe tozala te na pauvreté lekindelo kolo otika biso te na pauvreté lekindelo kolo otika biso te na pauvreté lekindelo kolo otika biso te na pauvreté lekindelo kolo tosenge epai na yo pesa biso bozui oyo kobungisa biso te opia biso bozui oyo tokosala nango misala paradis santu opia biso bozui oyo tokozwa na yango bolamu nzambe yoka biso mawa moske etondi na sima etondi na katikati etondi tina libanda kolo pesa biso makoki to matisa lisusu koleka bandeko basi place komi pasi yoka biso mawa nzambe mbongo ezali na maboko na yo moke oza kopesa biso yango tozali kobimisa na nzela na yo kanisa biso ata na bolamu wana nzambe tosenge fulukisa baposhi ya baoyo nyonso bazali kokontribue mpona mosala na ekenda liboso nzambe bayo ozali kopia bango me baboyi kobimisa bamipimi lembisa mitema na bango salisa bango bayeba bolamu kobimisa na nzela ya nzambe bayo bazali kokelela nzambe pesa bango mpo babimisa na nzela na yo kolo oyo kabiso mawa oyo mokolo na biso ya feti tosenge pai na yo pambola bayo nyonso babimisi mpona ke bamisilma balia mpona bamisilma bayeba kokata ebwele bayo ya monde entier babimisi nzambe ndima acte wana ya solo yo liaka te kasi yo ozalaka na besoin ya acte ndima ba acte na biso bayo bakeleli nzambe pesa bango babimisa na bayidi ekoyaka kolo otya kimia kati ya mboka oyo yo ponela biso mboka ya biso ezali RDC kolo batela mboka na biso monguna te moko te koka koyiba ne fils pomme de main ya mboka na biso monguna moko te azwa pouvoir likolo ya mboka na biso
nzambe kamba bakonzi oyo opesi biso opekisi biso kofinga bakonzi oyo nde bakonzi oyo opesi biso nzambe totiki bakonzi ya mboka na biso kati ya maboko na yo soki yo tokambi bango nzambe bakokoka kokamba biso te soki otiki bango nzambe bakokamba biso na ndenge ya mabe soki bakambi biso na ndenge ya mabe ekozala malamu te nkolo nzambe kamba bakonzi na biso na nzela ya malamu nzambe kamba bakonzi na biso na ndenge ya malamu bakamba biso na ndenge ya malamu nkolo oyoka biso mawa otia bomoko lisanga kati ya mboka na biso opesa force na arme na biso opesa force na baye bazali kobunda mpona mboka oyo nzambe osalisa ba imam ya monde entier bazali kosala prédication yo nde okoki mpona koprotege bango yo nde okoki mpona kondima bamisala na bango